Kimia na kole sumasia ngande kona bino prophétesse Tabita na Yesu suliboso na bino pona kokumisa monene na Nzambe na pesi merci pour la santé pona nyonso oyo Nzambe asali pona vie na ngai na Yesu ko continuer suite ya témoignage oyo na bandaki ko yesa bino mbala sima et comment est qu'il na police ba policier batika ki convocation mais bana basana bakenda ki ko répondre été et ko sala mikoleli kaki na tongo 6h du matin na moni ba beti porte nanga le temps na ki fungula porte na yo ko mona mwana mwasi moko na porte ya kota beti nganzetire ando beti la katika côté longi na barango na luboko aya beti ngambata mwasi wana bande ko chantage ngai ki na bebisi libala na ye iba bandi bangonyo kubundisa ngai désordre ba panzite fe na bapandi telefone bapandi biloko na ndaku na nyoso bande ko sala na miso mama lupangu na miso mwana mama lupangu na mwana ya mwasi wana bazaki na kati ya ndaku na ngai mais ekikusala ke na kendaki na police na ke ko yebisa na ba policier tonton moko na venir azaki mokonzi ya sepela kina ngote alobi no mwana mwasi azoleka pasi vakasi akotika sika na venir mais bazo menacer ye alors apresenta kinga chef moko balandela dossier na ngai pona mikoso akimia alors bana basona vraiment baseraki bango ti bakende kotika convocation place oyo mwana mwasi akobeta porte na 6h parce sala ka bakende kotika convocation alors esala ki mukolo mususu dimanche mfuna kende église na boutique na kisomba bilamba pona kende église dimanche na kota kata boutique na kisomo ko zo sanga ki accident na sefia banda koteka biloko pardon fona bima pona zo ka biloko mozo sanga ki accident za libana oh mama Josephine elle t'a kota na pesa explication na tiki mbongo ba telefone makamunyo son na bimi libanda na ke kuta batu pele batonzi bazo koganga ale makomi na si place mais bisinga ke non accident mwana mwasa na voiture moto ba ki ma voiture ke beti mwana mwasa na beta ngina ba poto ba chaka wana pona ba courant alors mutu moko nzima kitike mwana mwasa ko kai ko lamuka milenga na kominga binzambe na bika accident eza volonté na yote eza diaba epo na ko boma ko bebisa ko panza yo yepo na vie complet alors nzambe salelo ko moko pona nguyano yemona na kati nisika oyo na zwaka ki autorité na bondelaki si mwana mwasi wana alamukaki ekomaki ke batu nyonso bazalaki wana bakomisaki komo ya Nzambe bamikonzi pe bazalaki wana pembeni babandaki komela masanga moko abenginga alubi oyebi makamuni salami awa oyebi kombele ta mwana mwasi oyo azalaki wana ya kokweya na se kolala kao biso nyonso yebaki mwana mwasi oyo akufi mais yo bondeli mwana mwasi alamuki to moni miracle ya makasi osambela ka wapi ngana biso assemble l'église bi non il faut ça l'église yo moko biso to kopesa yo terrain to kopesa condition pour ça l'église pour biso to moni ezali miracle makasi pour pasteur na yo akotika yo obimate po yo makambo to moni to nzimite yazana ba makambo oyo zanango akolinga yo okende liboso te alors batu ebele bakumisa kinzambe batu so bandeko mela masanga bafona bango échangeaki alors badususu bazalaki wana bakebisa mukolo ndaku a finali nani locataire na yo aza prophétesse mama lupango azandoki mama lupango akomene groupe na mwana mwasi wana bande ko chantage ngai ke na BBC libala na ye na mwana mwasi oyo ya mutabakwiti basangani alors na bandaki ko passer mal ya ndenge moko ya kusakana te place kutungai na bande ko vanda ezalaki bien ke place na kende kokota place kende kokota ko zaki pior susu ko leka place na bandaki kuvanda yango wana na yeko kumisa Nzambe na via dam sechule Nzambe na nguya apambola yo Nzamba lobalanga na Genèse 27 à 29 na kopambola oya kopambola yo ko rejeter yo ngala ko rejeter dam sechule comme yo pambola kingai se Nzamba chaki yo na nzela na ngapo pambola nga sikati Nzambe wana apambola yo Nzamba pambola via docteur Louis o opera kingai na via docteur Suzana na via docteur Christina na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia amen.